Alda. Pour se détendre avec un pacte d'idéologie. Yangoyo! Chez Djonganganda Taba. Cadre kitoko pour na kolia pe komela avec un pacte toujours. Oyo abongi selibino ba spécialité ya kitoko. Weba que kobanda mokolo ya mardi. Jeudi. Chez Djonganganda Taba ba fongola ka partir à 17h tu 23h. Awa spécialité ezalinde tabande tabae. Olien tabaya moto na kwanga ya mungwele pilipili ya kobweta suka na feeling chez Djonganganda Taba awa musale salama kitoko tunanga nini chaque weekend babengi yango weekend live, c'est-à-dire ba chanteur oyo babanda ko beta ba concert awa pona ko sepelisa bato lokola mokolo ya vendredi tozalina Suzuki Luzubu 4x4 grand chanteur de mon pays oyo akosepelisa bato na bakunga ya deux fois te oza koyoka musique oza kolia ntaba pe oza komela pe chaque samedi tozalina animateur ya monene ya mboka na biso Congo CNN Alligator bakiselaka ye calibre 12 yende asepelisaka bato awa avec un pacte na idéologie pe dimanche sombele suka bisanga avec grand chanteur Emile alias Demingongo bakiselaka ye lisusu la voix qui cloche yende akarisaka ba chant pe aza kosepelisa bato na banzembo ya kitoko na ndenge ya deux fois te. Boyoki bomoni bondimi adresse Zaka Kase Moko na 45 rue na commune à Paris na Romainville 93 230 tope obengi na numéro oyo plus 33 63 54 75 181. Voilà, merci Nabino, Nabi qui a vraiment ébélé partout dans le monde entier. Boza na posa koye ba évolution ya mboka Nabino Congo. Ndenge zali ko tambola, eza na bato batika mboka yatila beaucoup des années ba yeba soute ki sasa ibanda wapi suka wapi ekoma ndenge nini et toyebi que non seule l'actualité zo dominer actuellement mboka na biso Congo ezali arrivé à corps il y a opposant historique papa Etienne Tshisekedi ezali ko ya bongo le 30 mai à la ville province ya Kinshasa pour bakunda yango et balobi likambo na likambo za na tango na yango tango ko sepelisa li tango pe ya kolela ezali alors opposant historique papa Tshisekedi toyebi que non asala marambe belé mais biso batoza sur place na mboka a Congo toyebisa bino que non par rapport ya corona ya Tshisekedi ba makambo ezolo ba tellement trop OK boye bato bana ba discours na bango ozongi boye bato bana discours na bango oye awa donc batu na batu kwa na kwa bana discours na bango tandis que Tshisekedi azali opposant donc seul opposant ou abanda makambo opposition mais ole batu bazala liloba moko ba komi na ba maloba différente. Alors raison pour laquelle nous sommes venus chercher notre confrère lui c'est Ken Mpiana Pitopale balobi Ken e mo bo akota ne mamba politique te abanga politique bato IDPS abanga bato lamuka abanga bato ya PPRD dans to éviter to solana Ken Mpiana pona vraiment histoire ya papa na biso Tshisekedi ninga zali ko ya Pitopale Ken Mpiana mbote papa ouais mbote ndeko dona konde mbote na bandeko nyonso balanda biso même na fimbu même epa na yo en tout cas na pesi bango bambote comme eza makambo ya kolobela mboka makambo ya kolobela baoba ya munene ya opposition ya mboka na biso donc tokoloba kaka ozomona te na bandi na système ya kolata noir
kolata noir elakisi il faut to bandango lelo mercredi lobi jeudi ndenge corps ezoya ti jour bakokunda papa na biso Etienne Kisekedi nde tobandi kolata bilamba ya couleur mosusu mais ozolata kobosana te ke okolata no elamba griffe mais griffe wana alati yango ezalaka ya noir neti ndenge bomona nga awa nalati na nga ba moshino mais moshino nalati yango na ndenge ya noir ozo comprendre zala na mbati ya jean ya noir zala na sandale ya noir makambo nyonso to ezala ya noir malgré yo o respecter vraiment makambo matanga te mais nga naza na respect makasi ya papa na so Etienne Tshisekedi na moni yo respecter matanga kaka na suki ndeza noir biloko te olati signe ya matanga eza te donc nga vraiment na respecter matanga na makambo nyonso na moment matanga balataka basigne ya makila te olati sapato ya rouge Ken Piana toloba mamboza vraiment très important tosola na ndenge ya mabe te bandeko na biso batolie baosala mosala ya tol balati noir sikoyo yo mpe ifo lata noir tozala baexemplaire ozomona te ke karo eza nsima na biso awa eza jeep ya honorable Zakari Bababaswe oyo azotambola nango mikolo tellement eza moment matanga aotambola na jeep na ye ya noir ozo comprendre donc azwi pena na parking na ye bakara rouge ya pembe nyonso to elongwa na parking atiki ya noir mpona kolakisa signe symbolique ya matanga yango nalobaki mutu nyonso to akoyelanga miko tosala émission na mikolo to wana matanga il faut yelanga mikoka ya noir donc c'est ça. Voilà, merci beaucoup Ken Piana. Alors toko tapeka maman na lisolo yango lelo toza mercredi lobby jeudi déjà corps wana tango ezokoma na aéroport international ya Njili tango ezoya malembe eleki Changu eleki balimete eleki ba victoire tie koma bisika o bakokende ko exposer corps wana Ken Piana na éviter selon yo congolais ko yamba corps wana ndenge après beaucoup des années na étranger tango ko ya congolais ko yamba ndenge nini to yamba ngoka na nzembo moko waka papa lobaki ofemboko to yamba ngoka na nzembo moko biso tu bakinois papa lobaki le peuple d'abord Félix kobosana te to banda nzembo wana depuis aéroport ti tokoya nango place bakotia yango na moki donc nzembo wana ekozala occasion oyo tokokisela papa na biso président de la république nzembo wana ya papa alobaki le peuple d'abord parce que muto aloba langage wana nde tozokende kozwa ebembe na ye ezozonga Kinshasa ozo comprendre parce que lelo gouvernement bimina nute yango siko il faut toyemba nzembo wana po jour gouvernement bima ba raisonner petit peuple o eza na pasi ba changer condition de vie à petit peuple maloba ya papa na biso Etienne Tshisekedi nano na mona opposant boyete depuis na botama walai opposant o lelo soki to mona ba opposant majorité à Kinshasa en majorité ba bima kaka na kati ya IDPS eza parti ya munene ebembo to okende wana eza ebembe te ke o eza kaka ya IDPS tanga ya ba congolais nyonso tout en général telaka lamuke uta na kati ya IDPS telaka ba vie na so ba la main de tout ba uta na IDPS telaka ba vie na biso ba shadari ba uta na ba IDPS ebimisi batu ebele moko oyo eza histoire moko esala na kati esalema na kati ya parti wana eza na parti moko te esala histoire na ti IDPS siko lelo so tobike no to analyser makambo ya Congo na biso ndenge kinda parce que tobike no so ngana yo to so la raté ozwa matanga te ngana oyate toloba ke no lelo ndeko na biso papa na biso Fayulu akoya na matanga ya papa Tshisekedi te parce que yena président actuel moi polémique ezali pour na ba vérité des urnes oyo akufi azali maître ya papa na biso Fayulu mutalakisa ye makambo ya politique ya opposition donc inandimi te ke papa na som Fayulu akozanga na matanga wana akozala parce que oyo akufi aza maître de leur maître ozo comprendre donc akozala oyo bomona ko lamuka o IDP baza kaka bato oyo lisanga ya bato oyo bauti na même idéologie batu ya même idéologie bokomona kutu we msu na kati ya matanga wana pe musu pe bapesani bambote tokozwa pe bamama na surprise ya bablagi te ya bablagi te matanga wana eza ya bato ya lamuka matanga wana eza ya bato ya PPRD matanga wana eza ya bato ya MLC donc
matanga wana ezali pona ba parti politique nyonso tout, même il y a opposition, même il y a majorité, même donc eza matanga ba parti politique nyonso. Siko bande ko na biso baluba bande ko na biso vraiment ya IDPS la majorité. Est-ce que ba komisa te ke no matanga wana e ko mandeti kaka ya bango ya babata ya baluba e ko makeno ba bino bata bandundu boya te bino ba swali boya te ba komisa matanga ngoko ya baluba to ndeni. Président Félix Tshisekedi azwaki pouvoir. Premier langage na ye onga na sepela nango aloba je ne suis pas le président d'un parti politique. Nakati ya langage na ye pe aloba aza président ya tribité. Vous comprenez? Donc eza ba langage fort au président na biso Félix Tshisekedi ti lombo aloba. Moi je pense matanga oyo to longola nanu kombo ya baluba. Ezali matanga na biso ba congolais en général. Eza matanga ekweli ba pasteur, eza matanga ekweli ba sango, eza matanga ekweli banganga kisi nyonso, eza matanga oyo ekweli na ba sorcier. Na ba chrétien, na ba marabout, matango eza pona tout le monde. Siko matanga eza pona tout le monde, moi siko polémique mususu eza wana ya makasi par rapport ya ba musiciens o ba ko prester na événement on a pendant 3 jours dans le stade de Martyrs, to moni stade de Martyrs neni ba bongisi. Yana kuma tela biso pena en photo ya 3 musiciens wana. Vena biso Félix Oase kwa mkuu wa Bongo, JB Mpiana, Weranson le roi de la photo, ba leader a Wenge na mkuu wa Bongo. 3 musiciens o ba sélectionner pour que Bangonde vraiment ba crémater pendant 3 jours événement na. Na peut-être que par rapport à show no ba sali kaka 3 musiciens si ba musicien belé. Yo lobini par rapport à show ba mission na. Bon, ezali choité, ezali volonté, batali ba musicien ba leader nini oyo balakisi présence peut-être na makambo ngwa matanga. Obike na minute ndenge to ana matanga boye. To ba leader ebele pe baza absent na mboka ozui leader amunene neti Koffi Olomide azawa te aza na Paris. Papa na sonyo kalongo azawa pe aza na États-Unis. Ba leader baza ebele mais ba oyo baza présent. Baba oba baza présent, Weranson, Papa Félix, ozui présent JB Mpiana, baza ba leader ya minene. Oh lelo toko boya te présence na bango. Présence na bango déjà ezoloba quelque chose. Déjà population ba hotela JB Wera Waze kwa basombi likambango. C'est que population ba kozala motivé. Soit ba ko partager pe ba jour comme corps ça la 3 jours. Président Waze kwa ba PC jour moko ndako beta. Weranson a jour moko, JB Mpiana pe a jour moko. Budget o ekobima wana bakaboli yango 3 personnes et comme ça la biso toujours bien. Mais comme ça la bien ma mission ba se belé ba redia Miss Basali ba yuda di Congo Basali musique au Papa Tshisekedi atika ka penazaka na bande cassette andako yoka ya ba. Makambo ndezo boma mboka yo tozo so la makambu yo zolo baka komba ba yuda po na yo. Bani na redia Miss. C'est là. Po na yo na esprit na yo matango il faut balu baka ba beta. Tozolo ba makambo tribalisme to lingi yango te. Ozomona teke ba musicien nyonso ba poni wana mulu bazaka moko. Mulu bezaka JB Mpiana, Weranson na Waze kwa ba luba te. Donc la kisi ke na ba sélectionner. Eza matanga ba congolais Jibazali, Waze kwaza, Weranson azali, esali bien moko impossible. Mais ba bossa na télé ki na bango héritier parce que héritier depuis papa na so ki Etienne Tshisekedi akufa. Tout le monde a hérité à la ta même liputa joue à conférence de presse naé a beta pe na ba matanga vous comprenez donc to côté la randenge makambango ekende mais eza idée bien déjà 3 leaders ya minene mboka na biso ndenge baza en tête d'affiche à Masolango esali déjà bien ce qu'aucun piana parce que polémique ezolo Obama que non il fallait pas kaka bango misatu wana parce que ba kolona bango pe baza pe sur place tozui ba redia Miss Basali tozui ba papa na biso ba ivoloko là baza ba kolo o pena Tshisekedi peut-être ayoka pe musique na bango baza mais pourquoi ba sélectionner quelque part ba ko appeler ba jeune pourquoi ba sélectionner kaka Wenge na Waze ko isili ok ba ko appeler na Wenge bazuka mutu moko ba sélectionner Waze quoi et puis ba ça 3e matin redia attendez pourquoi ka Wenge bazu tous les deux leaders à Wenge wana bon bazui des leaders ya Wenge parce que baza des leaders au basala histoire makasi ba ko pona moko te soki ba pona ki JB bazui wera ba isolé bolinga bo benga ngo mama na tribalisme ba blague te siko ndenge bazui Weranson bazui JB bazui vient na somo d'amour nazo e batezo gene bino na nini ezo gene bino na nini vraiment nazo e baté prophète Emmanuel Dodi ezo gene bino na nini nazo e baté
prophète Moïse na Londres soki okokata likambo. Oh, osomona siko na bwaki basali nzambe. Po bino boloba ko biso to linga vraiment na bwaki ba prophète Emmanuel Dodi prophète Moïse na Londres vraiment na bwaki bino mabanga vraiment na banda na bino nan. Total la programme eza mulai. Donc ba musicien mususu pe bakoya na bango eza na ngwa mususu ba surprise. Voilà, et ça ba surprise to que les côté organisation. Matanga la papa Lutumba awa to moni tile lo mwa gerango esili o batu benga ba beta na makofi pona ba mbongo bima pona mama matanga alors côté organisation. Est-ce que kozala kaka ndenge ba organiser ba matanga ba musicien nde ba organiser obsèque à papa Lutumba et à papa Tshisekedi bien moi différence c'est parce que y a zali politicien. Papa Etienne Tshisekedi aza politicien munene mais il faut qu'on y ba yango tozala pe conscient. Na minute au moins na yende aza président de la République papa na biso numéro 1 mboka na biso. Siko o se déranger côté organisation muto mwana na yaza président de la République to mona rapende bakundaka papa na biso musée bomona ndenge makambo eleka ya kozala na comité organisation te na comité ya organisation ya kozala ta muketa ochande batu bakoti ya minene baza wana ba président kamere baza wana organisation ya matanga na ileka mabe décoration ya pamba babeti na stade de martyrs déjà ezopesa batu libom décoration ya pamba babeti na stade tela ndenge bazo réflexionner stade. Dona, côté organisation tolala pongi. Côté wana vraiment tolala na biso pongi vraiment côté organisation matanga papa na so Etienne Tshisekedi tolala pongi. Pona biso ba politicien belé ba lekaka ba otia minoko. Ba so formation na IDPS. O akufi ana zali président IDPS. Donc tolala pongi côté organisation. Tolala pongi côté wana biso mi balé tango ba événement ça na ba stade de martyr na ba différents endroits où ba organiser ba fête ba concert ba ni toyebi na butu comment sécurité zalara pendant ces 3 jours wana pona mamba sécurité entre ba policiers na ba civils entre ba phaseurs entre ba est-ce que pena ba tu ba kozala na kimia na sengo wana pena na kolela papa na bango à l'aise vraiment pour la sécurité. Côté sécurité kutunga na osenga na martyr Batiela na bango biso ba policier belete. Parce que papa zala rotondi sa martyr plein yena population na ye plein salami na kati ya stade. Ba image ezali ba archive ezali o vena so papa Etienne Tshisekedi zala rotondi sa martyr. Azala yena peuple. Yekuta zala na société ke obotele ba jipe ala po sécurité ngo bo sala nini? Sécurité bokendo sala ngo makasi kuna na paye du peuple. Stade wana ezali pona biso ba peuple ba militaire o totondi saka stade ke papa lobi emo tozo beta ta makolo toke stade po stade tonda siko yebisanga leader le plus populaire ya makambo politique ebembe na esiko na martyr est-ce que zo senga botela biso ba jipi ya la police po esala nini pona mesure de sécurité ya nini. Mutu azalaki kotondisa déjà ba stade wana déjà zotondisa air aza vivant. Yo kanisi population bakosala désordre na ebembe leader na bango balinga mingi. Population bakosala désordre. En plus inazo biso jour matin e côté stade. Plein o ekosalema stade wana sala na plein ya bongo te ekozala plein na kati plein libanda. Ba soda batikela biso espace, ba soda batikela biso population tolela papa na biso na kimia wana ezosenga makambo basoda te bato bayaka kozwa papa Etienne ezalaka kita aéroport baye kozwa ye makolo baye neti 7e miri ezalaka population wana batikela bango liberté ya kolela papa na bango tokolela ye na nko tokotondisa stade na kati tokotondisa libanda wana en tout cas na pesi bakonzi na biso ya mboka merci namoni baosala musala kitoko bazo réflexionner stade libanda wana déjà bazo bongisa ndenge ba parking ya bakare kozal do na yebisi yo bakonzi ya mboka baza mayele moko impossible. Délégation ya ba président de la République ko uta de par-ci par-là baya bakuta place bakolela corps ezala place yana bazo bongisa ngo ezala propre
parce que tokoyokisa masonité quand même. Voilà, et ça vient à bandeko na biso mususu pe ba évoluera pe na mikila libanda balobi ye asala pe lokote na mboko yo ba kopie ko China rang ya ba héros nationalité wana bandeko mususu ba combattant na ba mususu na Kinshasa balobi balobi boye bandeko na biso mususu bazala libanda balobi boye papa Etienne Tshisekedi asala pe loko mo ya malonga na Congo te ba koki ko China rang ya ba héros nationalité donc azaka mutu simple akufi ba ko jamais na rang ya ba héros national oyo ko lobani. Obige question na yo ekobelisanga AVC. Question na yo posé ekobelisanga AVC. Nandeni. Eza na mutu moko pena sala opposition. Na mboko okoleka papa Etienne Tshisekedi. Ke opposant moko boya sala opposition. Ya ba niveau papa Etienne a s'imposa na politique ya mboka na biso. Ba pesi poste boya démissionner pe soka mona clarté. Après yo lo ba muta bongo sala eloko te. Donc ça les locaux il faut comme un président de la République. Pour na bino ko ça les locaux il faut mutaza la président. Makambo pena papa qui seke de sala. Mutuma pe oze ofungoli mbanga na yo. Vrai héros national pena ye wanati. Mutu abunda betama bakanga e bakaka mbala ombala. Oh, vrai opposant yo donc yé pena zo mérité que non. Basa le monument ya munene même na boulevard. Ah papa, muto atia mulunge. Atia ba président nyonso ba lega na moko mulunge ya mulunge. Eh père, que kotuna na question na te. Donc bato wana batika bangolo ba bilo. Kotuna na kotu question wana te. Kotuna question wana te. Voilà, merci beaucoup Balobi Dada Maingi du Tour d'Europe Baliangando. Merci beaucoup mon vieux. Et puis Balobi Paul Ventour et des Bundes vieux moi qui toko na sepeli vraiment il y a trop. A2G Amiral Aleko na Boston vraiment bambote belé Sandrine Moshigo na pesi mo bambote belé. Muto Lelisa Maréchal Mobutu olela. Comprenez mon émotion mais ami ce tangi. Leader ya bongo o atangisa Maréchal Mobutu ma misu. Après lobi mutu mo asala ke émission lobi ki seke de sala elo côté. Ah! Pe mutango aza congolais. Oui, aza congolais à 100% na Congo. Mboko tobosa na bato avant. Tobosa na bato makambo avant. Voilà, merci beaucoup Ken Piana. En tout cas, vous comprendre ndeko na biso Ken Piana lancer pédant message que non matanga oyo ya papa Etienne Tshisekedi ezali matanga ya baluba te, ezali matanga ya IDPS te, mais ezali matanga ya congolais. Ozata libanda ya mboka to na kati ya mboka yeba ke matanga oyo eza yo et concerné yo. Alors Ken Piana to komo kene malé me pona émission na biso to beta pe moi lisolo to mona pe kaka na ba internet ango to so ba soka lisolo matanga pardon ça la pena bien to beta lisolo msute to yo bebi ça vraiment si j'ai émission na biso na habité ceux qui ont moni minute ekoki to kati na biso non na lobi na bito so sala émission to so kene to ke malé malembe wato ke malé po to sala émission non vraiment na la tagité pona yo beta vraiment masola salité vraiment pardon vraiment pardon vraiment na sombi na bazambala noir biloko ya noir eza ebele aussi na sombi prince yawele atindeli nga baversasi ya noir se apoli lumumba atindeli nga bablouson ya noir vie na nga Gauthier mascotte asaleli nga valise ya banoir vie na nga wera abengisi nga na ye ozwa bilamba mama si dejima mpata elai nga abi petit fo olata ensemble moko ya veste eza kuna ya noir eza mystique. Voilà, A2G Amiral Aleko, merci parce que nous avons l'émission aucun piano. Biso ba journaliste to na posa penza mukolo corps ekoya tim mukolo bakene kuna to sala wana présent sur place. Alors il y a comme à place musuke na ote mo continue za kuna na kati moye bino presse beaucoup tesate. Est-ce que wana vraiment basé la jour ba tchango na parler du peuple. Vraiment martyr eza biso peuple. Jour ba tchango na parler du peuple wana ezala pona ba autorité kuna nde place non en tout cas nga pas de peuple na okena ngate nga martyr place pena full la population donc martyr on eza esika yo lona bakisi na esika lona biloko na non nga pena nga martyr pardon nga na tikala mona papa Etienne na parler du peuple te nga place nazalaka yo mone azolo beza martyr donc na préféré na kende ka place nazalaki ko mone na martyr est-ce que ozala pe combattant Mamolo bandete vrai combattant penana ba blague te tuna ka bato IDPS yana ba yebi kina yaka pe ba réunion depuis kala tuna fils mukoko te na nga pe ba réunion mais makamba politique ndena lobela ngo te c'est comme kina ba réunion c'est que yo pe faut réclamer pe ma poste
ngana réclamer poste pour nani Le gouvernement. mutu nyonso asale oh na réclamer poste pour nani na réclamer pourquoi est-ce que ngai va pesa na poste pour na sala ngoni na kotsa mbutu na parlement na gouvernement kuna Voilà. Parce que oui, on va reconnaître que non. azane concentré te na makambo gouvernement okendo pese poste na bando tia ba makele na ba bureau na ba wa tepetu alongwa kaka to pese de compte final akende na yo musalo to pese eza musala na Mais en réalité, on a peine à combattre parce que ma réponse au pesa peine que non. Comme on tire comme on a papa na biso na pan du peuple donc yo kende kuna te o tire na martyr na kuna te ngape na ifuna mona papa Etienne na martyr ah ngana kende père du peuple na ke okuta na ba tumususu o balia mbongo ebele tala bakandeza. Voilà, merci beaucoup Ken Piana. Bakanda Isali, mais Kanda Isalate comme tous en matanga, toi en période de matanga, mon ami Kanda Isalizate, a déjà Miral à l'écho, Bambote Ben Abadbol, on a biso na film comme na excellent. alobi prostate eza maladie eza na makambo ebele mais na 2 minutes oyo nakolobaka bapoint essentiel tolobi prostate ezali maladie oyo ezwaka bapapa balobaka ete prostate eutaka beaucoup plus mpona bapapa oyo basalaka rapport sexuel mingi mais eza bongo te prostate eza maladie oyo eza kozwa bato de 40 na komata oyo bakokoma na difficulté ya kosuba c'est-à-dire papa soki amoni déjà oza kosuba masuba eza kobima na vitesse te oza kosuba masuba eza kobima na denzela oza kosuba posa ya kosuba eza lisusu te eza osila te mais masuba mpe ezobima te yebake no papa ozodevelope eza prostate wana ememaka mpe faiblesse sexuelle donc mpona nini ekomi na inflammation na niveau ya prostatite donc ekomi na maladie prostatite na niveau ya prostate wana oyebake no oza deja na kati ya prostate wana traitement nango ezalaka ka opération mais na cabinet docteur Hakim toza na traitement sans opération ya prostate quel que soit oza kosuba masuba eza kokende su na vitesse te ata 1 mètre ekomaka lisusu te oza kosuba posa kosuba ezosila te yeba yaka na lombango na cabinet docteur Hakim Chebi José ou bien obengi biso na plus 243 84 06 55 760 ou bien osabonner directement na YouTube ya docteur Hakim officiel wana okozwa traitement ya prostate non tolobi prostate wana ememaka faiblesse sexuelle prostate wana ebomaka prostate wana ezali maladie moko mabe oyo eza kobika na produit naturel na cabinet docteur Hakim Chebi José parce que maman on ezokendele c'est comme si na ba movancier bato basala ba succès kala na ba vena ba grand frère na biso baza bana ba généraux basala ba succès kala bo sali kopana bango bo banda bokoma ba combattant à l'estat bon na yebisa yo masana nga dona nga aza mwana soda na kola na ka militaire ozo comprendre nga bana ba soda tout baza ba frère nanga da biso tokola na baka militaire vraiment zo sentir que non matanga wana tout le monde bakoya Jojo Baramoto mwana ya général Baramoto wana ba mpangi tala na ba master ya bana ya ba général wa ba Mobutu parce que nga na congolais mais na botama na moma Zaïre ozo comprendre naza congolais mais na botama na moma ya Zaïre ba Jojo Baramoto ya ba père na bango ba renye ba général Baramoto biso pe bana ya ba soda ba grade assez ba ken piana pe tozo vivre na ba kwa na biso ba Patrick Nzimbi ba renye na kantia tiwana o santé pena ke no awa ndako ya maréchal Mobutu yango yo ndako ya général Nzimbi côté kuna po okoma place général Nzimbi afanda il faut sola na Patrick Nzimbi obendani mwa malembe Patrick Nzimbi pa kotisi yo otalobia biso nyonso bana basoda metala vi ba maso ba renye nango bourgeoisie ya ba blague te sikonde tina bino nyonso na ba Jojo Baramoto na Patrick Nzimbi na vie na bino honorable Zakari Babaso bino tuba na basoda bokola na papa bino tuba na basoda bokola esprit basoda siko pona matango bo buleni bo raisonner bo sani te en tout cas biso bana basoda wana part na minute biso to anati ba civil ki mwana soda ezala te mais biso bana basoda pe to koya pe na esprit na biso ba masana nga ba Jojo Baramoto wana bana ba général nayebi ke yar na yana ba Jojo Baramoto nayebi ke nazala na ba Patrick Nzimbi nazala mpiaka te baya ya ba père na bino batika ba palais belé
bolukela ta moi 5000 na tia na poche po matanga senga ampiaka te. Donc ngana ko beta matolo na matango yo na bana ya ba général po na boyi na tole mwana civil moko bimaneti net. Voilà. Ozo comprendre mwana bika un esprit militaire. Jo baramoto na Patrick Nzimbinde ngana bango tokoya pe na matanga ensemble ko sala bien. Fo bare nyakati lelo mwana ngolo azala ngolo. Ba yemba bango de ba yemba bango de ba ntimi ba yemba bango kala ba yemba. Wana ata bazoyemba te me ba vivanga na bourgeoisie. Patrick Nzimbi batebele bakosa biso Patrick Nzimbi akufa Patrick Nzimbi akufa. Jojo baramoto kutalimwa Jojo baramoto alimwa bazali bazo régner ba tambola na bakara cher ti lelo. Voilà, quel piana pito parler, merci beaucoup to komi penza na suka émission na biso na pesi mbote na A2G Amiral Aleko na Boston. Merci beaucoup à Dada Maingi du Tour d'Europe Baliangando. Merci beaucoup à Paul Ventour et de Bundes Viemon Robien Balobi Emery Papa Versas na Panama Balobi Royaume de Belgique na moni bongo de Kanto Mampouya Versas na Ndaku de Kanto Mampouya. Bon séjour na président Donali na Irlande mokonza komi na makala za na kin mikolo bana makala tu maboko likolo ken piana. Message à souka pona vraiment balobi ya congolais ozala na Angola ozala wapi tozala uni pona matanga ya papa Etienne Tshisekedi parce que ti lelo matanga esila te parce que non bakuna ete tango ezoya awa tango bakokuna ne matanga ekosila to na matanga tous soyons unis pour la seule cause matanga ya papa Etienne Tshisekedi ken piana message na ba diaspora message na batu baza vraiment partout dans le monde o atangami aza congolais. Autant l'émission oyo na site nyonso na site na film na Excel Media message mo très important pour na matanga pour cette émission na biso. En tout cas message ezala message à paix bolingo ezala entre biso na biso tole la papa vraiment na mutema moko wana za papa na biso ba congolais nyonso tout donc wake wana za père na biso donc tole la ye liti na ye ezala kaka un jour Congo ekoma bien liti na ye ezala ka développement ekota na Congo liti na ye ezalaka congolais azala libre liti na ye azali na mwa ba liti ebele liti na ye ezalaka un jour congolais bandolia pe 3 fois par jour mais papa akufi mais idéologie ekufi te ba objectif yana même mwana akokisela biso yango en tout cas merci na yo Dona c'est Apolline Lumumba Vejimi Bela ou Vieluzo Mbata na sepeli ya trop na organisation pe ya ba combattant tout ya foi décide en tout cas bazo s'organiser pe lobby place ba kolela papa Etienne Tshisekedi à partir ya musika donc ba militant ya foi décide en tout cas merci na bino ba lobby en tout cas bandule ezonga ba concert ezonga bande kona biso pe ya Belgique ba décider ba concert ezonga ya Paris. Il y a Londres, écoute déjà lobby en tout cas. Tout est vanité. Les combattants, la musique, c'est un faux combattant. Parce que les vrais combattants. Babenga na Londres, vraiment, babengi Ken Piana, where are you? I'm okay. Ah. Na solo le siko na ba combattant siko mabende ba ngana yebi anglais te bande ko na ngai na yebi anglais te. Osoma pa na yebi anglais te. Donc c'est bon sur la nanga moi qui Kiswahili moi français moi lingala le sala kanga. Mina sema. Ba mina sema ne sala kanga moi bien. Donc ba Swahili nyoso tout to asima ya matango donc defate. Donc vient nga gote mascotte yo yebi. Veluzo mbata yo yebi. Joël Koufle na Turquie Joël Koufle. Bambote no ebele Joël Koufle. Bongali bongongo. Bogali bongongo yo yebi Hussein Saidi na kati ya Turquie wana yo yebi Joël Koufle donc merci na yo. Voilà, merci beaucoup Abi Mairie Versas na bosanité Zetikiri Vero Kiri et Jenny Kumbela donc Patuka Pangala dans Zetikiri yaya Vero Kiri vraiment bambote Patuka Pangala toujours na pointe Bonida ni pauvre merci. Christian Moukwakisa na Lyon, on a vraiment déconnanga Christian Moukwakisa na Lyon, merci beaucoup pour notre soutien. Merci beaucoup na Dada Maingi du Tour d'Europe, Balobi Baliangando, merci na ADG Amiral Aleko, Paul Ventour de Bundes, président Donali na Irlande, Mokonza Kumna Bana Makala, Sandrine Moshigo, merci na Bino Batutu, Balobi Nangak na Zonga Lodja. Parce que babi da diamé comme makuna lodja ken pia nga na zonga na lodja diamé comme madaya kuna parce que kin pe mo pe mo mbrie le kebele mais
te na zonga loja te tozaka awa mais tokende tokeyeba source mambo wana kuna loja parce que biso toza vraiment ba ono tetelaki mafumbe balobi na pesi mbote pema na bato tout bola nanga. Continuez toujours à vous abonner sur nos sites internet. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Au revoir.